Et babilo ka boye to permettre parce que moi to sunga na kokati lobby et le maladie ya makambo kaka moni maman Mélanie mpolo carton aza na droit ya ko réclamer biloko na yé on a qui plaît qu'il neige tu comprends et za biloko ya maman Mélanie ana 1003 na bandi ngam so artiste comédien et puis boyebi ki kokita muyibi te kokita oyiba ata yo mo erlo kokati nenge yiba ilamba s'il te plaît zeli tinga ba esika na yibi bilamba bato mais groupe WhatsApp basali je jure sur la tombe de mon père et panzana et si comme ça pour nous azali ko si boke liboso aza munoko ba kokaite koko bikotele ah do yem tal liboso panza wana il faut prendre dans ton carton et il y a un jour où tu n'as pas un carton. Tu as ce qu'on a communiqué à Panzi. Na iso ka il prend quand même avec solelo. Nani moi ça dit qu'il t'emballa zo déjà hier Gisèle. Mais na mon équipe na conférence à Vandi. Oh. Donc c'est grâce à Coquette ne bande connexion à diaspora. Ba comment comprendre que ah moi ça papa le coulier yo. Moi ça papa Doudou yo. Moi c'est y a papa chef. Moi c'est Lisala Ngomba. C'est grâce, il y a code écho, émission après et. Tu comprends, Erlov? Ma maman a dit ça. Bazora basi bango, batinaki carton ya biloko. So le monde que boma bango, ils a carton. Batinaki biloko ba basi, ce que papa Serge Bemba écoute en cave, écoute sur l'andeni. Hein? Ma maman wa mikolo ya poto oyo ozi otie make-up et biloko ka otie caméra na TV okomo ba biloba loba. Mwana nani? Hein? Quand tu as bien la maman posté babina yibiloko na bien la maman na bien ba mari lor bazo bana ba Paris na bazo bana ba Canada na bien ba on peut basa ba coquette na bien ba na tout di coquette na bien gi bango c'est pas coquette vous me vous bana bien en cachette vous me vous savez conférence de presse ah. Vous savez que cette conférence de presse, vous avez vous vendre l'IP. Ah! Merci. De Matara, quand il y a un quitter là. On est basé bon panzana, bon quand il est basali maman, je jure c'est la tombe de mon père, bon panzana. Il au moins la société c'est Simba. Merci na balandinyo so ya émission na biso ba vérité na kata chaîne na biso Nushka TV babi na Nushka TV bozwa ba émission bien ba gaga bien ba film ya bien biso tozaka ka kolobara ba vérité na kata émission ba vérité babi merci na bino nyoso bolingaka Air Love Air Abolingo babi merci à toi Montréal Christian Ngoy Kabila babi Christian Ngoy Kabila vraiment Montréal merci na vraiment na bilili kitoko ozo la rabiso merci à toi aussi Rémi Kovodor merci pour la nyoso oyo osala kati ya chaîne na biso oyo Nushka TV merci à toi ma maman chérie vraiment ma maman d'amour Nathalie Capita au Capita ba Nathalie babi ma maman chérie lelo naza na invité na biso moko no ba to yambela bino Patrick Engambe le poids lourd babi Patrick Engambe le poids lourd nous allons faire une émission la vérité. Alors, la vérité. C'est ma vérité. Bonjour Patrick Engambe. Bonjour Nayo, Air Love, Air d'amour. Bonjour Naba, tout le monde sur Nushka Télévision. Puis un peu Simon, Rémi Kovodor, pourquoi pas à toi. Christian, Simaya Caméra, on est ensemble. Ma question Nayo, la réponse dans quoi. Ok. Bonne santé papa. Ouais, ça va, hein? Par la grâce de Dieu, par la grâce, nous avons small, l'anglais caca. On se bat. On continue à faire en plein tournage. Il y a film et masse à de bandas. Je crois que la chaîne, il y a Mimi Kabea. Écoute la chaîne Mimi Kabea, moi ça présente Biso José Delon. Voilà. Tout ça en plein tournage. Bon, activité, Ndeni. Patrick Engambe pour le moment. Patrick Engambe Azawapi. Azar sans groupe ou bien Azar dans le groupe Azar indépendant donc Natika là indépendant déjà banda kanalo bango. Azar indépendant. So bien un tournage bien c'est bon et puis ngapi na benga rabatu ko ndenge zalaka toujours koko tapina na groupe ya batu na kokati. En fait ngana micho na kosoma ba groupe te finalement na clair. Na minicho na kokasoma ba groupe. Kokate pourquoi? Na attend que ba répétition te. Je suis pas le temps. Mais la répétition est la même. Il répète trop. De bon mana. Il y a aussi 15 ans pendant
nana 15 ans de carrière na théâtre pendant 15 ans na répéter kaka bon lo ni sous mais babi science c'est ça quoi évoluer science c'est ça quoi évoluer la science déjà na théâtre a évolué sans maramunion so yo za pour ça répétition na kokande te temps ezate enfin pour moi il y a temps OK ba répétition na no nyoro la ba bato ba no diriger biso onyo wa pourquoi parce que yo on la débito comment temps ya na trop tournage là trop makambo ebele na makambo théâtre na makambo tournage na ngamo na makambo chaîne de télévision na ngamo tout temps on a eu répétition dans zongo so neti wapi au moins ki na no nyoko la bato ba no diriger groupe wana parce que j'ai pas le temps raison pour laquelle na tikana na indépendant et puis ce qu'on landeli na ba bandeko bele basaka banzonzing au moins que bazaka na ba groupe no mais le bazaka souté parce que tournage nzonzing presque chaque jour et ngazara na lisi boy pas le président l'a dit sobé mazara souté soit tellement trop sollicité trop de tournage tant qu'il y a répétition exacté et on va préférer na bango baza ba indépendant mais quand on est indépendance il faut kaka ko sala nini ko lukaka ko répéter parce que tant on répéter te on apprendre oza ko apprendre dans ngala répétaka on répétera wapi spirituellement psychologiquement aussi spirituellement et puis psychologiquement aussi pas physiquement physiquement il y a on dans na sala on déjà bandaka physiquement la sala on trop plein donc on est là mais président nga sida bien les coco soit mais sona bina na zong la ko répéter c'est que fait que na standard alors pourquoi ka standard parce que oza ko ignorer ba tenir rigueur te groupe na sala 14 ans dans le groupe muso ko katé mais na standard groupe muso na ko katé pour ba onyo comment ba onyo quoi tant exactement mais sur na standard ata na ngati et puis tu dois pas comprendre que ya mutna biso ata ina eta déjà combattant ta bagarreur donc c'est un peu ça kasi yango pe bokomo boma musalango koyeba na trop et comme mutuna yo trop de batuna yo o mutuna nga yo traiter musu airlove ata yete mutuna na chaîne na bandango te bandango bazati mais wana pe bo yango to koma ba professionnel te bo koma ba professionnel na bandango ba blog te ba blog na bato bandango de yo bi écrit moko ba benga na ka bango na bango so ngi ba benga fo boko mabaninga faut que na bangane sika ba omela ka bozala eno so wana pe ba mo benga yo ngam na bandango te pour neti ngam ngaza na écrire ngaza indépendant ceux qui les coach d'Acosta muki na benginga na ye pour ngaba nditi mtabenga na tournage na waka d'Acosta na masala na débandage première fois benga ngo Rémi Kutuza net ata di pasala ngote tu comprends parce que na ko komisa mutu camarade na makasi te po benga na filmer na ye tu comprends donc so ka benga na volonté na ye âme et conscience na vana ya mo débandage na mo sine jeunesse ba benga papa to tio na casting c'est bon na ye na tourner jour on a yo récupérer des tableaux na tiré na point bas mais souvent tout soit comme commissaire camarade na makasi pour bien mutana comme mara film na so pas na ça colle pas les choses là on n'a pas na ça passe pas donc on a comme camarade na makasi pour tirer na scénario là voilà jamais na tu ça la monter OK merci beaucoup wana jamais Patrick Ngambe a resala na monter Patrick Ngambe okomara ba film okomara ba gag na biloko nyonso tongo sala rango bagay écoute na sala rango na mutu na koma bagag te na sala rango na mutu atoyo to tourner digag nyonso na mutu na koma na papier te wana ka très de travail spirituellement na sala na ko sala digag na mutu evani nga na mutu mona na papier te mais to mona ba ya modiba koma bagag na binga yo tuninga na binga nga koma scénario na papier gag na koma ngo na papier te les allons na mutu buga glo 4 tabina ko mona mutu ata na ko mona papier na ngo na mutu ne diki bobana bosu ki un gag deuxième gag bobana bosu trois gag na koma ngani na koma ba opi ba koma na bango za ngope mabete na mabete OK merci eza pe mabete ya mabete Patrick Ngambe période mo uto le kawa période mo uto le kawa a to ara ba vérité a to solo la kaka ne vérité biso na Nushka TV to solo la kaka ba vérité période uto le kawa Patrick Ngambe ko maki film moko na combo ya à la recherche de vrai amour film en ezala ki nominé malheureusement Patrick Ngambe film nominé pe film ebetaki makasi Patrick Ngambe azui trophée de mérite ou diplôme de mérite na Nzonzing Award mais précieux Patrick Ngambe na scénario no salaki na casting no salaki mais au mérité diplôme te écrire quand quoi bon nous le ma vérité oh moninga mo bi vérité pas moninga mo eza pour na est choqué bi monsieur mabe donc ba dans Nzonzing Award
Si on a s'adresser, on va s'adresser à Batanzoni Award parce qu'il y a une pour na catégorie note. Tenga tunu question ya catégorie na yo pourquoi ya film na yo. Bon, Tanzoni Award déjà ba on va organiser le logo. Tu comprends? Bah il ça qui biso public il faut voter 60%. 40% ils a bango. Là on a le public a voté 60%, bango jury bazana 40% ya vote. On est là oyo Batanzoni Award ba komela ngai, ba komela pe ngai parce que na solo na bango. Ah putain de merde. Ba komela pe ngai. Mais tout le monde a la catégorie on ndenge lesquels ba tindaki biso biloko mo awa. Mais ce n'est pas ça, n'ina ba Batanzoni Award prochainement ba bongisa. En fait, M sous bango moko ba sala erreur moko 5 bango ba yeba. Après le 7 février dans l'hôtel même ligne, bah tu n'es là qui biso bah bon on ndenge ba voter là qui. Bah même ça qui biso 60% ya vote est public. En fait bato batala rabiso. Mais 40% ils la bango au jury. Tu comprends? 40% ils la bango au jury parce que bango ne ba jury, bango ne ba sanini, ba on décider na organiser na ko perdre. N'expliquer bango on dit, n'expliquer bango loko bango ba sali. Bato batala biso. Donc, nous avons une page à Nzonding Award. Si vous continuez sur Facebook, vous avez une page, vous avez une Nzonding Award. Bon, moi, je vais expliquer ce que nous avons un exemple. Nous avons prix de l'excellence. Prix de l'excellence. Bazaki Alpha Bokole, Belinda Kandi, Caleb Tukibana, Major Bissadidi, Nana Takaza, Sila Bissalo, Ursula Changa. Prix de l'excellence. Moi, on a prix de l'excellence. Alpha Bokole a eu 64 voix. On a un public. Un public 64 voix. Belinda Kandi a eu 1318 voix. Caleb Tukibana a eu 369. Major Bissadidi a eu 128 voix. Nana Takaza a eu 34 voix. Sila Bissal a eu 1628 voix. Ixil Pechanga a eu 403 voix. Au moins, un public. Le public nous a gagné, ils ont Sila. Sila a vu 1628 voix, il a pris des silence. Deuxième naïe, ils ont Belleville a vu 1318 voix. Ah, Sila a gagné dans le public. Tu sais ce qu'on a géré. Na jury, Belleville a vu 34 voix. 34. Sila a vu 29 voix. 34, 29 voix. Oui, na jury. Belleville a vu 34. Si la jury 29. Or, on a public nous a gagné ça si là. Mais la jury c'est la jury Belleville nous a gagné. Bah toi dit trophée ou bah Pessango Belleville. Non, bah Pessango Belleville. Prix d'excellence nous avons Belleville. Et tout ça comprendre. Prix d'excellence oh nous avons qui on a décerné pas ya Belleville. Mais on a public si la a gagné qui Belleville a gagné na jury. Jury a joué ça nini après si là. Tout le monde tout l'équipe. Tu ina on touché moi trop partie quoi la biso meilleur scénariste Zila ya on a Luka tu es na meilleur scénariste ba meilleur scénariste ba qui Belinda Kandi Bobo Manuka Naomi Barcelone Prince Luamba Sila Bissalo na public Belleville a eu 1199 voix 1199 Bobo 419 voix Barcelone 274 voix Prince Luamba 51 voix. Sila Bissalo 2008 voix. 2008 voix. Dans le public, on a gagné Sila. Oui. La jury. Belleville a eu 36 voix. 36 voix. Tu comprends? Oui. Bobo a eu 35. 35. Barcelone a eu 28,3. Prince Luamba a eu 29. Si la jury 31. 31. Dans la jury, tu as gagné ça. Belleville. Mais vous avez pris, on va passer en si là. Où allons-nous? C'est quoi? On a pris d'excellence. Oui. Prix d'excellence. On a pris d'excellence. Tu as gagné si là. Dans le public. Oui. Belleville a gagné qui na jury. Bapessi Belleville. Parce que jury. Jury. So awa Belleville a gagné na jury mais Bapessi en si là. Où allons-nous? Je vais expliquer ce que tu
Tu es dans la catégorie suka meilleur nzonzinga. Ou la catégorie au film n'engé. Au film nous ezalaki. Place vraiment ton ni moi to solo la moi trop. Oh le biloko eza biloko nzonzinga wali mta. Yem ta publier. Je vais avec analyse. Oui. Tu es dans meilleur nzonzinga. Bipa wapi nzonzinga n'engé film n'engé daki nominé. Ezali pe catégorie suka. Catégorie pene ya suka yango wana. Meilleur metteur en scène, meilleur cadre. Non, putain, équipe. Donc, tu expliques à Madame Zouning avoir l'air pour Mbalasima, Bongisa. Oui, Mbalasima, pour moi, Bongisa, parce que. C'est ça, la analyse. Parce qu'il y a plusieurs artistes et comédiens, Oyo, détestent qui vraiment Zouning avoir. À la prochaine fois, ceux qui va bengi bino, la plupart bat bobé que bokin ne sous l'été. Parce que Belé Bazaki nominé, balati va veste sika. Voilà, tu es là. Meilleur Nzonzing. Oui. À la recherche du vrai amour. Yayo. Yangai. Public est voté à 249 voix. 249 voix. Dialogue contre de la pente. Bazui 91 voix. Na public. Abakouk 1562. Haut-parleur 491 voix. L'argent ou le mariage 71 voix. La lettre de mon ex 107 voix. La reine mère, 520 voix. Tata Monsissila, 418 voix. Et 481 voix. Zouato Bouzoba, 379 voix. Awa déjà na public a gagné. Si a gagné avec 1562 voix. Yo deuxième. Ouais, na public. Na deuxième thing. Na soba troisième aussi. Ouais, na public. Si a gagné. Tu es na jury. 40% jury. À la recherche du vrai amour. 29 voix. On a eu 29 voix. Na public. Dialogue contre de la pente, 25.6. Abakouk, 26. Haut-parleur, 22. L'argent ou le mariage, 21. La lettre de mon ex, 23. La reine mère, 18. Tata Monsissila, 23. Zouato Bouzoba, 19. Ouais. Le vrai amour, au gagné. Ah, est-ce qu'on a pu la jury? On a gagné numéro 1. Mais pas si vous avez vraiment, parce que je suis vous comprenez? Na prix d'excellence, vous avez gagné qui na jury qui belle vie, belle vie. Le meilleur scénariste, vous avez gagné qui na jury qui belle vie, mais si là. So ah on a na jury, on a gagné, mais qui n'est pas na beaucoup ya Beckham. C'est un peu ça. Na biloko nyonso, obasali. Na ndenge bino mo pe bobike la prochaine fois boya esute parce que bola te ba costume na bino kitoko na ta chaussure sika na wale même bosome ba bilamba sika pona boya ba obo mérité bozwa me bozwa ki angote à la prochaine fois so ba bengi bino boya lisusu bon en fait na ndenge na expliquer je crois ba doit ta biso ba ta mayele donc awa na takine mutu ti na tayi comme mutu mais na expliquer oui ndenge bango ba sala ki parce que tout le monde a gagné dans le jury, mais tout le monde a gagné dans le jury, tu comprends? Vous comprenez le salami, donc ça n'est pas tout le monde a problème entre nous. Nous avons dit qu'ils bien, ils ont motivé de travailler dire. Mais, si vous avez ces sentiments, ils sont bien. Dans l'analyse, je ne suis pas contre, ni contre Moutou, et puis on a pour ça que mais expliquer qu'il y a 3 catégories, je crois que donc prochainement, si on va nominer un représentant. Alors, représentant. Parce que vous avez prochainement, après, on va nominer qui plaît qu'il neige. On va nominer la catégorie non. Non, ils ont dit tout ça, la catégorie parce que moi je ne savais pas que nominer. Merci. Mais prochainement, nous allons nominer Ngai na rotinda représentant. Parce que banga koyoka sonyo. Ils ont banga te babilo boye to permettre. Parce qu'il y a banga koyoka sonyo yokaki. Bon, on aurait pu sonner, être en fait, vous avez déjà nominé, ils ont des lois bien. Alors, combien de films et tournements à tournage comme presque chaque jour, n'a pas dimanche. Mais il est nominé. Il est nominé belle vie, nani pardon. J'envie moi par exemple. Mais Akomara bien. Oui, c'est bien. Je vais dire que c'était Akomara bien, Azan écriture bien. Mais Azan nominé président Sam Chapley. Akomara bien. Et ça Azan nominé un film mais nga ce qu'on a commis un film va nominé nga. C'est bon déjà. Mais de sauf que na jury ngam na gagné.
mais babo pesanga mais kuna ba mso gagner na jiri ba sanini ba pesa ki bango d'abord mais kabine ko bongisa et osala kitoko makasi. Merci beaucoup ba meka ko bongisa ntonzinga ba comédien ba linga bino mingi parce que bozalara elongo moko na bango boza ko motiver bango ndenge bango baza pe ko lobaka keno soki bobengi susu ba oyaka te eza des avantages na bino to tina la représentant bongisa place wana mutu vraiment soki yemo aye esalaka moi bien. Merci vraiment la ba nyonso bolinga ka biso na Nushka TV vraiment bo s'abonner massivement na Nushka TV bozalara jamais déci toza toujours na Patrick Ngame tozo solo là toujours ato panza teke ya nzonzinga wa siko to kota moi loro moko to mekano ko éclaircir population na biso ba abonner na biso ya Nushka TV pe biso atolo ba kaka vérité. Patrick Ngame na nito solo ano mo muke problème moko zo c'est passé sur internet il y a serna yo bozalaka na e moi trop na kombo ya Macoquette ba salele même conférence de presse c'est pas maman ba veuve ba maman ba veuve ou ba maman ou ba kufela mibana ba salaka même musala mona ye ba vandelier ba salele conférence de presse il paraît ba tindela ke biloko apesa bango mais il y a détourné yango message wana ba maman vrati ba vandi wana Patrick Ngame aux artistes eloko wana ekoyi na maboko no ba maman ba vandeli bongo esali ndenge nini. Ouais, n'apprécie Mbotino d'abord mon associé privé valable Nathalie Capitao. Capitao il y a Nathalie quoi. Pourquoi pas à toi Nadi Lumaya. Nadi Lumaya faut comprendre ma camboué, ils ont un mususu. Barbara Chavalia. Ce que là il est pour là. Donc ils ont si j'ai mususu le rôle va mususu le rôle va être. Si j'ai à coquette n'a affecté, tu comprends? En fait, on a déjà affecté na artiste comme les nions parce que on a vraiment motuté. Comprends, on a vraiment monté. Maman Coco c'est un vertige. Si on a un vertige, tu sais qu'il y a aussi. Tu comprends? C'est un vertige au Saranati. Le matin, Nathalie conférence de presse où on a moni et salami ba femme veuve, ba sangani coquette. Oui. Ba maman wana ba sangani pour na coquette. Et toucher là. La monnaie encore à une page. Ma maman va juste serrer. Le problème c'est quoi? Ma maman a ma maman a biso. Il va y avoir un traçage chemin pour que tu sois il va y avoir un koufa. Moi je ne crois pas que la diaspora même si il va y avoir un pété. Je me dis que papa dodo akufa mtu atika famille atika moi na bana peut-être soupe même pas un truc de ici il a repensé na bango tabatinga bango quelque chose. C'est grâce à Coquette ana émission na sala na chaîne après ayamara supposons na kufi par exemple na kufi après simananga jeu des enfants yeso ki na kutala ba maman wana amemi moi sac à loso na mbongo na ya passe ya théâtre ou amataka moto na sac na ye ya ba tournage mort na journée mort tourner 3 fois pour azota moi MP wana tanga yotala maman tiki sera so tiki na enveloppe maman olobi pino loba malobe Coquette merci moi na ngamba pambola yo mibali na biso ya théâtre kutu ba sala ka geste oté en fait mibali na sens que ni ba mibali bango ba camarade mibali na bango ba passera bango même pas. Coquette merci. À ça je crois pas maman na tout. Maman a fini sur va salir conférence de presse. Y compris na moi ça pour lolo. On va tala article est bon bien pourquoi yebi. Siko yo soki le kamomoro eye franchement air love tout ça non bateau. Est-ce que bango va traiter Coquette na façon va traiter les. Est-ce que ta façon oyo va ko répondre tout va ko répondre mutu oyo va ko soutenir parce que quand des quoi d'ailleurs soutenir à na émission après émission ba musu ba za obenga tu comprends et ça Coquette ndé mutayi ko sangisa ba mama wana nande ko nanga frère nanga en sous les fantomas théâtre congolais na pc mbote voyage mo ka sara na kina sangisa ba mère wana tout pour na bon marché tout liaka et tout consort en sous le pas salaire donc c'est grâce à Coquette ndé ba ndeko na biso ya ba diaspora ba comment comprendre que ah moi ça papa le coulier yo moi ça papa Doudou yo moi c'est y a papa chef moi c'est Lisala Ngomba c'est grâce il y a Codeco émission après tu comprends Erlov ma maman a biso
bazora ba esi bango batinaki carton ya biloko so le monde ezoboma bango eza carton il y a des cartons hein tout est dans un carton bah tu dois payer carton mettons fongola na kati même si pour se retrouver par exemple yo mona ba batinenga carton na zo carton te juste nous aura carton papa mais il y a des cartons quand lobby parce que bato basala ki carton wana tant ba réclamer yango c'est que zalaki na biloko mo c'est important na kati Erlov ils en a biloko important ils en a biloko important moni maman Mélanie mukolo carton aza na droit ya ko réclamer biloko na yé on a qui plaît qui neige tu comprends eza biloko ya maman Mélanie ana mille droit vous comprenez il y a ko réclamer biloko na yé parce que asombaka on a mbongo tu comprends asombaka on a mbongo a futi fret na futi agence na yé par exemple par exemple na famille en Afrique awa awa peut continuer la famille mais elle a pensé à tindre la bande na ba veuve tu comprends le zawana maman elle a le droit à répondre il y a pour réclamer biloko na yé mais so ba maman o ya biso ya théâtre ndenge bazaka na coquette ba ko traiter ye boye te peut-être ba traiter pe bongo peut-être maman Mélanie aime ça jouer contact na bango abengi bango bazana groupe ya WhatsApp ne bazabi WhatsApp abengi bango msabisi on a tinda ke loko mo boye pourquoi comme ça boye moi pas mes aboye maman Mélanie a tinda carton maman Mélanie atala ka ba émission ya après ya coquette yepe akufela mobali kande ba maman na ba kufela mobali et là penser na ba chaka ba ndeko na to ba camarade ba on a ba veuve atinda coquette carton oui maman Mélanie a tinda carton et comment coquette na tindi carton biloko eza na kati moi biloko ba maman so ba veuve eza te ke ba tindi carton biloko eza en vrac bokabola te eza mutu na mutu ana eloko na ye obimisi eloko noni ba mbalango bakomi kombo msusu ko bikotele bakomi maman Mado donc ton yo yaka ozi oli na yo c'était comme ça à part yango ebisi coquette biloko musu eza wana okotikila yango na orphelinat parce que coquette eza parmi ba fille bakina otika biloko na orphelinat eza ye na mona mingi na bela benville pesi mbuti bakina otika biloko na ba orphelinat mais ne ofongola carton soko moni eloko sepesi osala nini zwa ezalaka bongo partout tu comprends atangani azaboye Nathalie Capital biba carton wana tindi eza biloko abana ketika na orphelinat soso na fongola moni lamba mo sepesi autrichien na zwa te parce que bana na ketika ba na orphelinat so carton est grâce à nani grâce na souvent moi le wana message ya maman Mélanie zaki pesa ba veuve pesa ba orphelin oye kotika soki omono sepeli nango sala nini zwa tant il pas fongoli carton moi be biloko musu sala nini plaire alata ke tourner tant maman Mélanie moni yango na télévision sala nini akangi ameni na TV film de côté na YouTube aza sala on capture kaka botala aza tabla maman Mado est-ce que maman Mado ndaza bon na coquette baza taille moko c'est baza taille moko te le problème est coquette ezaki malade coquette soki biloko wana ekomene na maboka ba maman na biso te parce que coquette ezaki malade et puis nani mosa dadi kitambala zoki déjà ye Gisèle mais na mona ke pe na conférence à Vandi baza des mamans bazwaki je crois mosa dadi na bango da bazwaka mais na mona ki pasa nini avant na conférence makambo o nezo kendele et ça la bien te omoni biloko oyo ya maman Mélanie jusqu'à preuve du contraire to lo babo ezana maboka coquette mais à remettre bango après ndenge basali boyalo non eza l'hôtel à remettre bango oui tala moni réputation mutu basomba ngote na t-shirt à pembe bakobokela nga poto par na olongo na kina na lavage baniki yango sani ni ezongi ndenge ezala mais so réputation mutu seke kufi ou réparer ngoka mais na likambo oza innocent ou innocente bato qui les comprendre kaka oza innocente si quand ndenge oyo lobi peut-être eza que non ekomaki nanu te bango basali bon mais pourtant biloko yango eza na teke biloko yango eza na teke bato balobaka boye c'est ta sœur ko PCP conseil non sœur nanga kende kaka pesa bango biloko na bango si omoni coquette ya maladie moi to sunga na coquette lobby elle est maladie ya makambo kaka non ya makambo te ataki ko be santé ezaki bien te avant je crois que même si basola on pe maman Mélanie parce que basola moi mingi comprendre
bazosola mwa mingi bazosola taki mama na mwana na ye omoni projet ya mama Mélanie na coquette ba bana biso ozaki te toyebi même pas débit nango toyebi te lo ne convaincre mama Mélanie asala carte mama Mélanie asala carton atinda toyebi ni mutu na makolo nango mais tokosaka analyse par rapport à makambo tosali nini tokomona na télévision epesi ngai ndenge kosona coquette atake sere na nga eza na makambo expliquer nga tu comprends carton wana eza parce que bango so bamama na biso bazela bayela bango carton ya mobimba boyela bango ya mobimba no ndeni bilo so bake zo bilo ba coquette apesa na orphelinat et puis na moi ba sena capture mo boye papa Serge na la maman papa Serge la teki o ezali pe na kata carton wana ba tinda bilo ba ba si papa Serge ba mata écoute on ndeni hein ba maman wa mikolo ya poto oyo ozi otie make-up et bilo yeka otie caméra na TV okomolo ba bilo ba loba mwana na hein biso ba comédie tout ça les vidéos nini biso ba comédie vraiment franchement est-ce que makamuté comme ça faut regarder dans la télévision non biso de photo tout na bino parce que bino vi na bino te mais ezalaka exposé na écran parce que nyonso ya bino ezalaka étalé awa pourquoi pas bozalaka pe bosali moi structure moko boye na lobi sikoyo donc makambo na TV nana na TV coquette quand il y a un problème, il faut que vous soyez là. On a toujours une question, c'était ton maramo et na télévision. Quand tu na TV, ou bien tu na pas la maman. Si quand tu na benga la maman postenga babina yi biblo. Na benga la maman. Na benga mari lor. Bazo bana ba Paris, bazo bana ba Canada, na benga bango pour basala ba. Quand tu na benga bango. Na tout coquette na benga gi bango, c'est pas coquette. Maman Mélanie sur la peine à Belleville. Tant à mon avis, vous mettez quelqu'un à remettre ma maman bilo côté. Ah, quoi pour bien Belleville? Belleville, tant de qu'on a eu un petit qui bilo comme ma maman va se déclarer tout ce qu'on a besoin de bilo on a bangoté. Ah, Belleville on va bien coquette. Pour Belleville pas épiquer carton, oui, y'a qui? Encore pour bien coquette, quoi de quoi? Bazo déclarer, comment dire, c'est maman la maladie. Et puis coquette a payé ça qui adresse, ma maman a dit, souvent que nous avons bilo on a cassé à vous, beaucoup n'a pas petite scène tout le lit en bemba. Parce que bilo ils ont cassé à vous. Hein? Le monde est méchant, vraiment tata. Vraiment tata. Alors, la famille est sacrée. Oui. Moutou a kabelo $20 na 12 heures. Vous avez une galère. Un peu de rebelle, ça moi, na oluka ba tube tonga mo boye. Moi ya ko kufa mutana kabelo $20. Ba beti mo na tonga mo na zongi santé kitoko. Après 18 heures, ba kabelo $1000. Na leki na valeur. Toi sauver moi là. Ah, ba maman. Quand tu as sauvé Bino, Azana Bino bien à débit. Ce qui est là, c'est grâce à l'émission après et à Coquette. Vous avez quand même la reconnaissance. Azamo na Bino. N'a âge n'a pas ça jamais l'équité. Vous vendez la comme moi na le la Coquette. A escroquer Binoté. Azana a fait maman Mélanie, mais c'est pas à vous. Collier on beaucoup c'est collier on a nini par exemple, ils a nini. Peut-être ma maman peut balobi peut-être maman Mélanie me tape ça collier nini. Tu es habitué qui basa groupe à WhatsApp. Et puis bossa les groupes à WhatsApp pourquoi on a coquette. C'est pas normal. Ils anormal ils anormal. Bossa la groupe à WhatsApp pour la moana et puis moana ngo ya bino. Maman bon ils ont quand même ndinga la article mettre ba $2 ba $3 de. Na moment la $2 est très important. Lelo ata ba pousser bino. Bato bazo tindika bino mutana article no lelo ba katana. Biso te bi réalité ba ta poto to vana na Congo mais te bi ba ta poto ne ba fonctionner ka. Ngana ba ta poto ne ba fonctionner ka. To vana na kin. Lelo ba kopesa bino bozana ngo besoin mais lobby ozala ndenge nini. Omone to la mutu bakanga ngo te. Bazo ka ba étouffer étoile ya coquette. Aujourd'hui elle a sali oui, voilà to yebi ke coquette elle a sali na minute yo. Ba obenge muyibi. Yo aussi comme na ça les émission après yo. Ngana ngo sabe émission na ba tout. Parce que ça fait mal. Au moins la vérité monsieur tout le bas ah ouais comme la biso ba risque. Congolais linga sous vérité té. Congolais linga sous linga ba vérité té. Comment linga to ko ça mensonge na mensonge. Linga vérité ça eza oyo ba sala ma beba o ba linga vérité té parce que biso na mission to lo ba ka vérité to finga. Et puis moi ne ba za bongo ba panzana ba ngo lo ba sali wana ba maman je jure c'est la tombe de mon père ba panzana. Yo de mo la société ba c'est Simba. Affaire Kendab. Hein? Non, tout n'a affaire Kendab. Na tout no mo la association ya ba c'est Simba. Ya biso ba mbale Simba te boya ba mbasi. Affaire Kendab. Ekufa. Yo biti affaire ekufa. Na ebite yo ndo apprendre nga ekufa. Tala. Moni ne ba sangani bongo ba panzaka jour carton liboso ya.
Ouais, mi balé be o kaka. Oh mi balé o ya. Te o ba pesa ba ngwango ba zo so metto. Eza manière ezonga. Eza na manière ezonga. To moni conférence de presse ba vandi si bato so boni ba lekechu na moni ba Mike Lokamba na moni bato bele ba vandi na conférence de presse ba tout na ba question. Coquette a yibi nini wa yibi boy. Puis bato ambi bozara na coquette. Mais bondimi Merci Balandi à Nouchka TV. Malheureusement, biso Nouchka TV, tu se retrouver kunaté parce que YouTube au milieu di kama ba view na YouTube. Izo yinta. O na mutu no kalikola vimo. Diko ka mse mission ko to fata $20 $30 et ko kino peka na cassette le cinéma o ni parce que o be banana mutu yo vana na kini. Air love. Nga lobe loko yo na ko be banana collègue na ngate po na YouTube. Parce que tu vends dans l'année awa. Tu es ba galère ya kin. Tu comprends? Moi ba ta poto ba ngaba kabola biso. Moi ni o esalemi o. Moi ba maman ne baza bongo, baza souté. Za muto sa nini? A tia bon poids. Boloba bo sala boy. O tenge ba kombo nani ba tenge ba kombo mo o msuba o tia bon poids. Te ba nani? Comment mission be te ba wana baza moi na poto bato baluka mbongo bazali na deji kasa na Irlande na luka mbongo na ndinga bien ndimité un jour avant d'aboyer afongoli na deji kasa TV ayesko avandi abetaka masola bato parce que na posa ba $20 wana te ba $30 ante batika ya biso ne bato ba $20 to zwa na ba YouTube ba zwa ba salaire ba $2000 $3000 $4000 mais beaucoup yo tie maquillage ne belé le mabe ovani na TV tie na piercing a otata kitoko te matama minene o ba mama pocket non ça les ça pèse combien. Vous avez un mbunzu makasi boyo tie nazana nyoso na maboko nanga yo zala ka nyoso na maboko na yo mutawaza nyoso na maboko yo ne bwana problème ni n'importe quoi. Maman Mélanie aza maman coquette za mwana na ye tu comprends na bandeli maman Mélanie aza na droit ya ko réclamer biloko na ye eza mutoki na ye wana to nyoko to ke gauche à droite té mais eza na manière alingaki amemela makambo. Il y a une manière où il y a des réseaux sociaux. Tu comprends? Tu es YouTube, nous avons mon pépé. Une semaine, 2 semaines, et ça, et les canaux. Et après? Tu vois? Et après? Maman, on a coquette, en bon terme. Attends, on a l'ingata. Franchement, je te dis. On a l'ingata. Vous me dites en cachette. Vous me dites, vous savez, conférence de presse. Conférence de presse. Ah! Vous savez que cette conférence de presse, vous vendez paix. Ah! Merci. Merci beaucoup. Nzete to mataka yango to kitelaka kande Patrick Ngamba bin nzete to matela yango to kitaka petango na biso na kata Nouchka TV to komo kaka na suka. Merci à toi Montréal Christian Ngoyibabi. Merci na Biblili kitoko. Merci vraiment moi mobile vraiment mbinga boye. Merci vraiment pour na yo. Émission na biso to loba kaka vérité na Nouchka TV to benga Patrick Ngame parce que il y a loba vérité quelque soit bato bo kolina ka kaka pona ko loba vérité ne boy etali bino il y a loba vérité babi mwana nzamba kufara toujours na vérité na munoko na ye eza le rôle hier Ramsès Yoba mutasolo la rat toujours bo solo e babi adisha motomètre be bazibe benanga adisha motomètre be bazibe beta gauche beta akena bio la pese colonel Yoba Amraze haute autorité mon colonel yo babi endie mabanza c'est ba forme babi bilamba babi biso nde awa kaka boye biso atolo baka vérité Patrick Ngambe onyo solobi ezaka bosolo ti nga saka analyse o tolobi ezaka bosolo ndenge moko na émission na biso bosolo na saka analyse donc saka analyse ya maramutu na konali na mutu te mozolo ba ona mawa mingi te ça fait mal air love obiju ba publier kio de ngama emission bimanga moi kio de zaka mara nga ya kala kio de masamba oyo masa nga ya kala tonga ba ni monter to monter to ile ba restaurant ba kanga ba saki le jour na mona yebo ina lela parce que c'est un frère à moi na regarder na mission na la kio de émission tout comme ça na ba ndinga so artiste comédien et puis bobi ki kokita muyibi te kokita uyiba ata yo mo air love kokati nenge yiba ilamba s'il te plaît zeli tinga ba singa yibi bilamba bato mona sida bilelo tu comprends nga ba singa nga yibi na yibi bilamba nga ba singa na yibi bilamba bato carton ezali
donc maman Mélanie yaki mais de sauf que faut que bah que tu te rappelles pas trop près trop de tourner quand tu as tourné à 3 sollicité tourner mais à tourner pamba tu comprends à ce qui va contre état mais après ça qui numéro bah que na adresse bah que nous reçoit bilo et si ka bilo ezalaki mais bato tout bo sangani na bino boza sima ba maman na biso wana premier na ngote ba maman na biso ba maman na biso ni ba yeba ke mpaya yaka après c'est nini yaka après c'est nini akei mais coquette à moi na bango ba raisonner ba $1 na ye ba sakine ya sur chata sucre ça combiné ya sucre bon on est à passer ya tournage ko la moto maman zo sucre ngo melati bo menaki tina mbonga coquette ata loso bouleki na mbonga coquette tout âme forgé contre toi ça sera nul et sans effet ceux qui a yébé loko a la coupable mais ceux qui a yébé loté a massin sauf et puis ba yeba sko likita o basangani wana ceux qui le eli coquette ah toi kato l'état le quoi preuve to kota arabe bien YouTube mais ba face à répète bon ba chaîne ebina nango efface quand to le koso mbonga ba vibre l'état tala awa bango basangana ki bon bazalo bila kuma mwana na ndenga mabe to ba bantu to souhaiter mais on peut ça comme exemple nous on peut ça comme exemple donc c'est un peu ça maman Mélanie na pc mbote sikazali adam maman aluka bo mamoto oyo je confirme encore biloko ba maman VVC nini eza mais ba longo la mutu na bango ki ndeba ba gezaki carton oui biloko il y a des cartons et des cartons biloko na bango zaki ba biloko mutu ba komi komba mutu ba bulete ke mutu moko zo 10 kg te ba bulete ke mutu moko zo 10 kg non ils ba pese biloko na ne maman amalaki ya yo yangwana ya yo yangwana mais groupe WhatsApp basali je jure si la tombe de mon père et panzana et si comme ça pour nous azali ko si boke liboso to éviter ce qui to ke liboso pas que liboso te pour ni pour moi ça pour lulu azan nani azam munoko ba koka ete koko bikotele ah do yem to liboso panza wana iko panza na ton carton ne oya mweka jour ba tina ba carton mo tchao na komune ya panzi na iso ka e panza kanga mama na iso lelo tout ça na biso anushka to bomba na biso ba archive to bombi ba image oyo to bomba image oyo to komi na suka émission na biso mokolo mwa lelo ya ba vérité na biso mokolo mwa lelo Patrick Ngambe le poids lourd de la presse Patrick Ngambe ya biso ya mbiji ya biso ya mbinga ya kati ya Moka Congo artiste na biso alobi kaka bosolo na Nushka TV Patrick Ngambe okoko ouais na situation ba mboti nanga d'abord on a yemo Nushka d'abord moi aussi hein moi aussi la pesi Nushka mboti sika zotala biso et puis la pesi masananga Rémi Kovo pour faire na kati ya série na biso de Queen of Days et puis le 10 mars tout ça la sortie officielle la Queen of Days big conférence de presse. Je crois que l'invitation déjà Tobeta qui ont déjà et puis bon séjour à toi grâce à mon Libanda Mboka la Queen of Days na pesi mbote pesi mbote les coachs d'accord ça le mardi to ça affiche il y a des Queen of Days dans le mardi ba fiche bi manango déjà il y a série na biso to bi ke bobi ke vous meli ba ke série wana donc ça n'a rien à voir na ba théâtre na tout ça là ah ouais donc c'est différent donc il y a biso tellement bon tout le monde qui on est sponsor parce que ils ont tout on a 3 caméras na drone moko donc ils ont biso bon mingi au moins qu'ils ont mais la main tout ça là bien effort le 10 mars tout la série ba tuzer il y a des Queen of Days. Merci à les coachs d'Acosta Moukina et toute mon équipe et puis na maman biso Caroline Ikwa salon Caroline donc il y a ce qui fait côté il y a décoration il y a salle service traiteur maramou tout ba boisson à manger dans maramou il y a Caro ngana ce qui fait côté maramou il y a distribution d'invitation à ta presse na ba coupage na ba on a suka donc on est à mabongo na nga soki na sepeno na couper soki na sepeno to zuka image of fele OK pour biso ça ba sala biso na ba conférence de presse à battre et na ngolo hotel donc on est là merci mingi na tout temps comme des partenaires na biso ba jalu ba za moi mingi na simbote na Nathalie Capital au mon associé privé et valable bientôt une année de bébé baski bientôt une année naé donc on est là Nadine Maya maman na Dylan Arlette Abidje, Ozo Kanate sister, call me, Abidje, call me. C'est une beauté. Moi, ça n'a pas titi sur le thème. Christian, c'est gagné.
La petite tisloté mambote na nesusu 2021 pour na bato makasi. Pasteur Lebo Kanza Moto Nzambe bientôt plus de 143. Il y a Simon Bidi ici cachement et doit le lobby dans nous la Ibrata. Il y a les Mbouzi Ibrata bientôt c'est pas sorcier. Bientôt c'est pas sorcier. Et à la somme donc tout on est ensemble, il y a pas de souci. Merci na Air Love. Merci à toi. Merci na Christian. On est là quoi. Merci na Batutu. Na lobika Bosolo. Merci beaucoup Patrick Ngamba Lobika Kabosolo. Merci na ba nyonso bolingaka biso. Merci ba nyonso bolingaka Air Love. Merci à toi aussi ma maman d'amour Nathalie Capita ba Nathalie wana vraiment mère na ntima. Merci à toi ma maman d'amour de moi, maman Brigitte Ngamba motema ya haute autorité Ambroise Yoba. Merci à tata chérie de moi, tante Francine Ngamba. Merci à toute la famille Yoba na Canada, Nadège Yoba, Mbote na yo, Sandrine Yoba, Babof Nanga, Babi Ramsès Yoba, mon boss, Mbote na. Merci na Batinyo Sobolinganga. Merci à toi Rémi Kovo d'or. Merci à toi Christian Kabila, Babi Montréal, Babi réalisateur à Boufazala Kaka. Merci à toi vraiment Christian. Te Koutani, à la prochaine.